Ma mission TV, le miroir du monde. Un passola accord. On a le bâti à Abimisa accord et à Tiango Likolo à Messa, Ndeba Congolais Barolimisa. Mais ce qui a bimisa accord ou anate, ce qui a passoli accord ou anate. Yemoko, à quoi s'apprendre na Yemoko. Moi, Namboka, Martin Fayulu a yebisiye. A l'obélier. A démissionné. Tokende na maponami ya kitoko. Maponami oyo ba Congolais. Bango moko ba auteur ba élire ndeko. Babité, biso to pesi confiance et pas ya moto songolo mpakala. Yende atambwisa mboka. À ce moment-là, au moment de développement ya mboka. À ce moment-là, au moment de susu ba manœuvre oyo za ko sale mate po ke mboka etambola malamu te ki muyibi wana corruption ko sila. Ngai moto na ngai mwana mboka Michel kala oyo za koloba. Soki lelo oyo ezalaki ndeko Martin Fayulu na ebonga bokonzi ya présidence de la République. Na ba député na moke oyo ya lamuka na parlement ndenge moko ndeko Félix Tshisekedi pe azaki na ba député moke 50 soki lamuka 70 aujourd'hui 70 ya Martin Fayulu aujourd'hui 350 ya FCC. Mwana mboka Martin Fayulu m'a dit du président de la République Angassani biso hein to banda d'abord à dénoncer les mal. Oyo mwana mboka Fatia Sali yangote. Bango bazo ko rouler kaka pouvoir pour le pouvoir. La fait passer na ibisa kiwa wandeko. Que ceux qui papa na biso fait Etienne Tshisekedi. N'est-ce pas? Alinga qui pouvoir que rien que pour le pouvoir. Tata comme plateforme politique yango elingi ko la kisate que to komi to bosani combat la vérité des urnes. Ou tu sortes to bosani nini comment maponami non elingi ko babongo te yo yebi malamu ke maponami tolonga ki yango mwana mboka Fayulu alonga ki na maponami mais ndeko nanga nandeko Kabila basali makambo na bango esengi basala nde basala ki wana yo yebi que ba yibi victoire ba Congolais ba pesi yango epai ndeko Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je mona que combat on a la vérité des urnes et sali parce que ba Congolais lolo bazali toujours ko revendiquer vérité wana oyoka kit tango mona mboka Martin Fayulu auti ko ya oyoki ba Congolais ba yembi nini ngala okite ndeko zondisa bazondisa victoire ya ba Congolais et pas ya ba Congolais ils ont chanté ko banda aéroport tata na oyebisa yo hein eloko ya nzambe za yango ka ya nzambe oza bien informé que presse oyo ndeko ya Namibie ebimisaki une vérité ya accord olandaki journal Jeune Afrique makambo balobaki babimisaki une partie ya ba enquête oyo esalemaki avant ba nommé ndeko Félix Tshisekedi comme président de la République, n'est-ce pas? Oh, ça m'a dit 48 heures avant, boutou, tangu batibaza ko lala, ba singeza ko betamna, parti par là, ba zuba mituka ba keina, na kingakati, pona ko finaliser ba makambo. Oyebi yango malamu, ba Congolais pe ba yebi yango malamu. Mais, toza ko senga pena, oh, babi misango nyoso te. Pour vérité mais bilo ozana ngote tata na ebisa ki yo vérité ezali vérité abimisa accord acha likolo amesa ayeba lo baka bon na ngambo na yete me bakola ba hotel ba bakilo accord moko ezalaka te bayebi politique ezali art ya mensonge te politique ezali po ke na mboka na développement et na mboka na éducation n'est-ce pas ezali art ya lukuta te bayebi vérité bayebi sa bandeko na biso même ya UDPS bayebi sa bandeko na biso ba Congolais vérité n'est-ce pas objectif ezali ke mboka oyo etombwa plutôt mboka ekende liboso ba respecter biso tata mundele communauté internationale même ba pays africains bayebi. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote Nabino Baimboka balandi ya émission ou ya population émission Nabino parlement babola parlement
oyo elobelaka bandeko oyo bazana bato akolobela te population atikala etiki ya kotala ayebesika okende te aya na repère te oyo azali na mpasi bamama bipupula napesi mbote bashege baromain napesi mbote bachailleur napesi mbote bakongolais oyo basalaka bilanga napesi mbote bandeko na biso babola napesi mbote parce que oyo ezali émission na biso babola bandeko balandi tozali na esengo parce que bobi bino moko ete mokolo lobi dimanche ezalaki mokolo oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo azali candidat ya Lamuka azongaki na mboka ambiance ezalaki total na parlement babola bolandaki déjà lobi na CCTV à partir de 22h ndeko Flavien azalaki face au public pour kotalisa makambo ndenge lekaki tobisa bino ete ndeko Flavien akolemba te azali partout na RTP chaque jour bokolanda masolo mboka pe bokoyoka su basango ndenge ezali kokende na RLTV to solo ngo ndeko Flavien toujours masolo ezali ko continuer pour bobi ete to signer contrat pour na kolobela population pour na ko soutenir population pour na ko belela et pas encore ete molimo mosanto ekita po ete Congo ekende liboso bandeko na ngai tozali na sengo mingi lisusu parce que tokobeta masolo na oyo elekaki lobi mokolo yenga mwana mboka Martin Fayulu asi azongaki na yango tokoyamba moko ya ba communicateur ya Lamuka toyambaki mwana mboka Michel bolandaki na veille annonçaki arrivé ya mwana mboka Martin Fayulu pe lelo tozali koyamba ye po tosala diagnostic to pe bilan évaluation ya oyo elekaki ayebisa biso message nini mwana mboka Martin Fayulu apesaki na ba congolais et puis ndenge ambiance ezalaki pona bango bazali satisfait pe combat ni etikali lelo pa mwana mboka Martin Fayulu asala po ete lelo mboka ko kamba na président moko oyo apeta serment mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo akokamba mboka na biso bango bako contrôle bitumba na opposition bango bako contrôle quand même vérité des zones mboka ezali ko kende mais bango bako kantanini voilà bandeko balandi ezalaka 50 ans to yambaka ba oyo bazali ba invité na biso tozali ko continuer toujours la système à liso likola liso to kutana na bango ndeko Michel ali ko rappeler que azali vice-président interfédéral à MLC wapi et kamamaka na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali patron ya MLC mbote mwana mboka ndeko Flavien olakaki pe osengaki na bakongolais bazala ebele kobanda aéroport na Sainte-Thérèse yebisa biso est-ce que vous allez satisfait mwana mboka Martin Fayulu to bamonaki esalemi lolenge salemaki et puis ndenge nini bomonaki décor ya population ya mboto kota na mozindo ya mama na likambo oyo to yambi na poko lelo. Merci mwana mboka Flavien toye d'abord ko remercier mingi peuple congolais parce que bango bapesaki confiance pe bapesaka confiance na bango na maloba oyo biso tolobaka to sengaki na bana mboka baya ebele po na koya koyamba le président Eli oyo bango bakendaki ko voter mokolo wana ya le 30 décembre 2018 pe mbela mai wana eyokanaki ba congolais baye ebele balandi consigne ndenge to pesaki ya koya na Mandalala parce que mokolo wana ezalaki mokolo moko oyo le changement mais c'est le changement azalaki kokota na kati ya Jérusalem na mabele ya bakoko na ye pona ko solola na bana ya Congo ya kopesa bango restitution ndenge atambolaki na mikili ya poto atambola mikili ya poto ndenge communauté internationale babengaki ye ndenge bandeko na biso ba congolais o bavandi kuna na étranger babengaki ye bakende ko solola pe motuya monene ezalaki poko bakende ko solola oyebi malamu na rencontre ya le 21 le 23 o samaki na mboka ya poto kuna na mboka ya Belgique masolo ezalaki que basala évaluation ya Lamuka comme ça bayeba ndenge nini bakoki kosala alors tant basalaki masolo balakaki bapesaki bana ya mboka ke bakoki ko décevoir bana ya mboka te parce que bayebaki que ba congolais balingi Lamuka parce que bamoni que espoir ya Congo evandi na Lamuka nde bayebisaki bana ya mboka que tokovanda tokosolola po toyeba ndenge nini
lamuka ekokoma plateforme politique nde bakendaki basololaki pe basali masolo wana nyonso lelo omoni ke lamuka ekomi plateforme politique oyo bakongole nyonso bakosepela lelo lamuka ekomi plateforme politique tongi toloba ete likambo maponami bobosani yango parce que lamuka ezalaki plateforme électorale mpona baélection baélection esili te ya bagouverneur oyo ti kosalema tokozela calendrier kone nanga yango mpe esengeli toyeba parce que tozo comprendre te est ce que maponami yango kone nanga ekosukaka na bagouverneur baélection municipale locale urbaine ekosalema te ekosalema te toyebi te mpona kone nanga komona la pongi akoyeba te makambo azali kokende mais alors awa lamuka ekolongwe plateforme électorale ekomi plateforme politique donc masolo maponami bobosani yango masolo ya vérité des urnes esili na monoko na bino tata kokoma plateforme politique yango elingi kolakisa te ke tokomi tobosani komba ya vérité des urnes ou soit tobosani nini comment maponami non elingi koloba bongo te yo oyebi malamu ke maponami tolongaki yango mwana mboka Fayulu alongaki na maponami me ndeko nanga na ndeko Kabila basali makambo na bango esengi basala nde basalaki wana yo yebi ke ba yibi victoire ya bakongolais bapesi yango epai ya ndeko Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ozomona ke kombo wana ya vérité des urnes ezali parce que bakongolais lelo bazali toujours ko revendiquer vérité wana oyokaki tango mwana mboka Martin Fayulu auti koya oyoki bakongolais bayembi nini bayembi nini ngala okite ndeko zongisa bazongisa victoire ya bakongolais et pas ya bakongolais ils ont chanté kobanda aéroport tata na koyebisa yo eloko ya nzambe eza yango ya nzambe mwana mboka Martin Fayulu lokola tiaki makolo na kati ya Jérusalem peuple congolais amoni lobiko tanga amoni lobiko oyokit message apesi na Sainte Thérèse oyo bakongolais basepeli bakongolais bazwi décision balobi non on va aller jusqu'au bout fini les théories wana eza maloba ya bakongolais eleki na njili fini avec les théories maintenant le terrain yango omoni mwana mboka Martin Fayulu aye kozwa makasi parce que bakongolais bapesi ye makasi wana alobi ke ndeko na biso mwana mboka Félix Tshisekedi atika kosala maseki a démissionné parce que bisika wana azali wana aza na nature na ye te nous autres tozomona ya ye me contenu ya ye te aza kobeta masolo mosusu me masolo mosusu eza kosalema azwa ayebisa bakongolais nde nayebisaki mpe na kati ya émission na yo awa oyokaki mwana mboka Martin Fayulu le président élu auti koloba ko marteler là-dessus alobi clairement apasola accord nga nalobaki awa abimisa accord atiango likolo ya mesa nde bakongole bakolimbisa ye mais soki abimisi na accord wana te soki apasoli accord wana te ye moko akosaprendre na ye moko mwana mboka Martin Fayulu ayebisi ye alobeli ye a démissionné tokende na maponami ya kitoko maponami oyo bakongolais bango moko baoto baelire ndeko babi te biso topesi confiance epai ya moto songolo mpakala ye nde atambwisa mboka ase momala okomona développement ya mboka ase momala okomona susu bamanevre oyo eza kosalema te mpo ke mboka etambola malamu te kimuyibi wana corruption ekosila motuna na ngai mwana mboka Miché kaka na oyo ozali koloba soki lelo oyo ezalaki ndeko Martin Fayulu na ebonga bokonzi ya présidence de la République na badepute na moke oyo ya lamuka na parlement ndenge moko ndeko Félix Tshisekedi mpe azalaki na badepute moke 50 soki lamuka 70 ozwi 70 ya Martin Fayulu ozwi 350 ya FCC mwana mboka Martin Fayulu madidi président de la République angasani biso to banda d'abord à dénoncer les mal oyo mwana mboka
Fatia sali yango te. Bango bazo ko rouler kaka pouvoir pour le pouvoir. La fois passée na ibisa kiwa wandeko. Que ceux qui papa na biso fait Etienne Tshisekedi. N'est-ce pas? Alinga qui pouvoir que rien que pour le pouvoir. Yango toza ko mona ndeko Kaboul. Akomi koloba parce que aliye miel et continue tondi na monoko ayoki yango eza ko sala nyeke na kati ya monoko abi oya ko telemela Kabila azali contre ayoki elenge ya miel ete biso toyeto bana ko dénoncer makambo wana na nsima tozongisi makambo na nzela yango omonaki ke mwana mboka Kabila atalebia soki totiki Martin Fayulu tokokangama yango abangiti ya bangi état de droit esengi ke bato yo ezali te ke kolimbisa bato basali mabe il faut basibir rigueur ya loi mais tant tokoma na bacomplaisance eza sous état de droit te olandi ebongo bandeko na biso oyo baza kobomaka mikolo nyonso nana kodefendre bango bandeko na biso bakokufa na est tous les jours bakoboma bango lokola banyama na odefendre cause na bango bandeko Kapangala ndeko Rexi akufa awa nana kodefendre cause na ye état de droit tant de état de droit il faut makambo wana nyonso ye kokisama. Alors siko eloko laki message essentiel parce que bandeko bakolanda pe na bilili moi discours moke ya mwana mboka Martin Fayulu bino bozala ki to mona ki yo na kata jeep moko na mwana mboka Martin Fayulu tina Sainte-Thérèse yebisa biso mwana mboka Martin Fayulu message nini clé amemela ki ba congolais ko uta Genève ndenga yaki ko uta ko sangana bandeko na ye Moïse Katumbi ko sangana ndeko na ye na ngambo ya Mikiapoto Jean-Pierre Bemba ko sangana bandeko Adolphe Mosito ndenga bazalaki ko Mikiapoto message nini oyo ye ayenango ata en 3 lignes to en 2 mots congolais ko yoka ba mama bipubula bandeko na nga ba chaya ba romain ba chege oyo balingaka parlement debout parce que oyo za émission population mission na bango baki ko retenir nini. Oui, merci journaliste ya liboso tokoloba boy mwana mboka Martin Fayulu fallait ça d'abord restitution na ndenge ya tambolaki ya mibale atalisi manœuvre oyo esalemaki ndenge Kabila akendaki koyiba pouvoir ya peuple congolais na complicité na mwana mboka Félix Tshisekedi ayambi kaka pouvoir pona tika koyamba et message clé oyo ayebisaki bana ya mboka asengi na ndeko Félix Tshisekedi asengi na ye apasola accord wana parce que ezali accord wana ezali complot contre peuple congolais atika complaisance parce que bitumba oyo tobundaki elongo na IDPS elongo na mwana mboka Félix Tshisekedi na bandeko wana nyonso na yebisaki yo pe awa ke tobundaki bitumba wana pona vrai changement tobundaki bitumba na pona tozwa changement moko partiel te yango mwana mboka Martin Fayulu ayebisi ndeko Félix Tshisekedi frère na ye atika complaisance a déchiré accord wana a démissionné pe mwana mboka Martin Fayulu asengi na bakongole nyonso bazala toujours ya kolamuka pe mikolo oyo ezali koya soki mwana mboka Félix Tshisekedi atosi volonté bakongole te a déchiré accord wana te tokobanda bamarche na kati ya mboka oyo ye moko akosibir conséquence wana
Maintenant hôtel va marcher ba collaborateur ndeko Félix Tshisekedi ba répondre qui ne loko wana balobi yango ezali expression démocratique Martin Fayulu kuto so bandi ba marche bando accompagner na ba bidon mai ba sachet mai baza ko pesa ka bato boko kendaka police wa cadre bino loko la marche de santé ezali ngo expression démocratique to komesa nango et puis tout ce que Fayulu on sala ezole kana RTNC ezali expression démocratique donc RTNC ezole ki sa télé 50 ezole ki sa pour na accompagner Fayulu yango na vrai sens ya démocratie to bundaki c'est ça aussi l'état de droit nangambo ya Félix Tshisekedi babi ba ko accompagner ba action sur l'opposition ko salaka parce que balingi bala ki sa même ndeko Kabila ndengani le sengela ki mboka tamola tango opposition ko sala opposition ya ko betaka ba masasi o ba marche ba to ba kufaka o ba lacrymogène te et sengeli ko accompagner ba ndeko pour opposition sala ndenge sengela sala alors na o wana yo lobini ndeko merci eza mutuna mo malamu mais na ko yebisa ba ndeko wana o salami na Soudan eza pe expression démocratique oyo esali mpe na Algérie eza pe expression démocratique tokokende kaka ndenge wana parce que ezali expression démocratique tozosenga bango kaka bamemela biso mai wana baya na mai wana baya na yango lobi mai te papa namelaki mai bamemi mai bamemeli nga mai bapesi nga mai na meli soto ekomi ngebungebu Félix Tshisekedi atilelo mai bomeli malamu na meli pesa mai na meli mai kitoko yango toyebisi ye toyebisi a déchiré pasolo ya koro wana mais ce que likambo accord wana toyoki ba député mususu alamuka ba ko saka makelele o to kona likambo accord est ce que moment te boko so ba population likambo accord ngo parce que depuis likambo accord ngo président limbisa nga to mutuna wana nazande ko journaliste accord ngo to mona ngo tate accord ngo ta ba réseaux sociaux ta mutu mo publier ngo zate accord ngo depuis to bandi ko belela est ce que mutu mo ko un exemplaire accord wana te on to zela que no Félix Tshisekedi bimisa accord mais na ngamba alamuka to mo be accord wana bo bimisa biso ta kuku to mo na to mo to ba ta accord ngo zanini accord et qui cause la peine de intoxiquer population de na côté de l'opposition à la muka tata yo za journaliste yo bien journaliste munene peso tombola bendele na presse ya Congo d'abord ngana yebisa yo que ko féliciter parce que mission na yo en tout cas kitoko makasi atondo mingi ndeko eza bien informé que presse oyo ndeko ya Namibie et bimisaki une vérité ya accord olandaki journal Jeune Afrique makambo balobaki babimisaki une partie ya ba enquête oyo esalamaki avant banommé ndeko Félix Tshisekedi comme président de la République, n'est-ce pas? oyo esalamaki 48 heures avant butu tangu bato baza kolala basinga eza kobeta na parti par là bazwi bamituka bakei na kingakati mpona kofinalize bamakambo oyebi yango malamu bakongole mpe bayebi yango malamu mais toza kosenga pena oyo babimisa yango nyonso te po vérité tata nayebisaki yo vérité ezali vérité abimisa yakor acha likolo amesa ayeba lobaka bon na ngambo na ye te me ba collaborateur ba bakilo accord moko ezalaka te bayebi politique ezali art ya mensonge te politique ezali po ke mema mboka na développement mema mboka na éducation n'est-ce pas ezali art ya lukuta te bayebi vérité bayebisa bandeko na biso même ya UDPS bayebisa bandeko na biso ba congolais vérité n'est-ce pas objectif ezali ke mboka oyo etombwama plutôt mboka ekende liboso ba respecter biso tata mundele communauté internationale même ba pays africain bayebi ke yeye ndil na kati ya deal wana ba ko respecter biso ndeni ba respecter biso te mais tant bayebi ke mutu oyo auta aza pena émanation ya population même libanda bapesa biso respect omona ndeko même tangu ba négociation ya mike ezalaka mpona ntina ya badéveloppement ya mboka ntango bainvestisseur bayaka pour que basinvestir na mboka omona mpe tokomi défendre calmement kitoko mpoke mpona kosukisa toke na suka émission na biso soki lelo oyo ndeko Félix nde bokoloba likambo accord eke accord yango apasoli
apasoli accord nde bokondima ye président ya la président na bino alamuka boconsidéré comme okonza mboka na bino baorganize élection malamu. nani akoorganize so élection ye moko ndeko Félix wamoza 2023 toyebi ke gouvernement na lobimi te baélection tata toyebi ke maponami elekaki malamu te ye moko mpe ayebi bandeko mpe banani bakoorganize mbongo misolo kouta papa tozo vivre na autarcité to vivre d'une manière isolée te toza pe na ba pays bandeko mususu te baza ba mi ya Congo, n'est-ce pas? Bakoki koya pe kosunga kotia loboko te pour façon que ba organiser élection malamu na kati mboka wala mokondi ma résultat connaît nanga so ba organiser sous ndeko Félix organiser et que ya Félix ndaleki bokondi ma résultat wala connaît nanga donc yo linyo oyebisanga ke na kati mboko po ke bato babongisa ba sesa élection ezali kaka corner nanga mais c'est niga tuona kolongwa nani wana nanga mais c'est niga a kolongwa papa baza ebele même yo pe bagozo pe batyo na seni wana ti yo organiser ebele wala yo pe falongwa oza pe na société civile te tata oza pe na société civile voilà alors pour dire que batyo mayele bazali na kati ya mboka oyo, n'est-ce pas? Oyo bakoki ko organiser ba élection dignement ye oyo ki ba sanction ba uti ko beta ye na États-Unis d'Amérique pona nini pona misolo oyo ezali clarité pona ko organiser ba élection misolo wana soki ba chango wapi yango ba frapper kuna ti États-Unis a frappé et beti ye fimbu mutu abonga za crédible te faut batie mupanzi. OK, donc tout le monde il faut pas ressurer Seni, faut pas longola bakambia Seni, faut ndeko Félix Tshisekedi organiser maponami makambo so to kolokango. Alors pour ko sukisa lelo ozali vice-président interfédéral il y a MLC, ozali communicateur il y a Lamuka Jean-Pierre Bemba Gombo akozonga Kinshasa mokolonini Moïse Katumbi abango bakotikala ka kolia ba biftek na poto biloko tokaka na ba chemise na biloko na betandoike pour ko sensibiliser la population bango balali na ba pongia ba bébé na mikila poto. Non, tata. Parmi maloba oyo mwana mboka Martin Fayulu ayebisaki ba Congolais annonçaki epai ya ba Congolais que leader de leader oyo asali ba leader ebele oyo abimisi bato ebele na politika tokoki kotanga bango awa te bisika bazali ba créer ba parti politique baza ko régner lokola ngai oyo Michel Mangala leader oyo Jean-Pierre Bemba baza ko bimisa oza kolanda Martin Fayulu annonçaki yango ke mwana mboka Igwe Jean-Pierre Bemba Gombo oyo ba Congolais ba pesa confiance ndeko Moïse Katumbi Antipas Mbwisa Nyamwisi baza koya mikolo ezali koya toko annoncer bino na kati ya etando eke mokolo oyo mwana mboka Igwe Jean-Pierre Bemba aobima papa mokolo wana Jambe ya malo avona na Gombe to akolala susu na complexe commercial ya GB akolala na ciment ayoka ba kinwa ba chaya ba mama vuvu ba mama bateka ba bipubula balala na ciment Jean-Pierre Bemba balala na ciment kuna na complexe commercial tanga koya GB est-ce que akovanda na ndako na ye ba autoriser azoka na ndako tata na ye to pe akende kolala susu na magasin ya bato est-ce bakoki ko privé mwana mboka oyo abotama motolo na ye bakunda awa papa mama bana bandeko la malo Félix akotikela autorisation zonga naloba ezali mpona Félix te mutu akotika autorisation tata tika na yebisa yo ezali droit na ye bako privé aza Moïse Katumbi bapesa na passeport Moïse Katumbi bazokisela bapesa na passeport wana Félix Tshisekedi na pesa passeport azokiseli ezali faveur te ezali droit na ye Kabila zoki yango mais poto yebisa bino ke bokonzi mabe bokonzi ya moyibi n'est-ce pas yango ba Congolais bakendeki ko sanctionner bango mais basali monso pour que bayiba na pouvoir législatif ba nommer ba député belé mwana mboka pardon ndeko nayebi
mwana mboka Jean-Pierre Bemba annonçaki yango pembeni yoka na terrain wa tozali annonçaki yango ke alingi ko bimisa candidat na ye po ye moko FCC azwa 350 députés leo to yo mona ngote est-ce que leo mwana mboka Jean-Pierre Bemba kosaki wana prophète politique wana aza espoir ya ko tata na invité yo pardon tikandeko oui naza ko invité yo mukolo oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba ko chama kolona ah papa zala mutuka sura papa zala mutuka ti lelo ata na MLC na bino ata mutu moko tapesa ta 10 dollars make na tana na awa na kipwanza mama Eve bazali bayebi na ba video na mikanda na koma na MLC ti lelo batika ko répondre ngate Jean-Pierre Bemba yana ke na mutuka na panza ngo sunga mobola oyo tata ngana yebisi yo kende mona mama secrétaire général tasila lembi na tambole dole na lembi okozoya no bazali bazala lettre na ba video na lembi l'MLC ya makanga soute MLC ezali parti moko organisé Jean-Pierre Bemba zongi akor organiser MLC lelo te limbisa oyo yebi ko tosa ba engagement na ko yebisa yo lelo zonga mona mama Eve mona fido vieux fidèle baba la yebi vieux fidèle baba la yebi vieux fidèle baba la yebi ayebi vieux fidèle baba la yebi mais ti lelo MLC batikata ko pesa ozomo keneta na kipwanza par choc on a besoin sango ata 5 dollars eloko te osala eloko te tikanga na vanda makambo ezali na sala musala population makambo ezali ebele peut-être bakonzi n'est-ce pas ti lelo apesa ki plus sana bambo mais écoutez il faut de Govlavien te osala suite tinda na lembi kende na bureau deuxième mbozi ya témoin honorable ayebi na lembi okozwa ya no kitoko ngai na yebisi baba la yebi ngai na yebisi rengo ayebi na lembi ngai na yebisi okozwa ya Jean-Pierre Bemba ndazonga la funda bino Jean-Pierre Bemba zonga la funda bino eko effectivement wana zali sommet wana zali sommet wana soki apesi yo liloba liloba na esalemaka voilà merci beaucoup azali baninga merci. Ma mission TV, le miroir du monde.